Bandeko toza na aéroport Anjili na kasabomo na foule ya makasi ya Rosaranate toujours bazozelaka sortie ya Jean-Pierre Bemba Gombo donc bozomona population cameraman soko aider biso DJ Bondi tozwa population ndenge eza ebele libanda awa tozozela toujours sortie ya chairman Jean-Pierre Bemba Gombo donc lelo Kinshasa batu nyonso ba se diriger toujours kaka esika mo na aéroport ya Anjili tozana bino tozolandela événement malembe tina suka Félix Tshisekedi Zembe de Bino Mokonzi Kabila Kende Maseleki ne pas souffrir Bemba pour rentrer au pays la résistance sengo munene nde ozomona ndeko aye toyambie bandeko ne baye koyamba ye eze sengo munene voilà mais conclave si elekaki ndenga ye atikali candidat unique ya opposition to boni te basololi na bandeko na ete kokoma candidat unique ndenge ni
Kassongo. Ouais, celui qui est sorti. Je vous dis qu'il y a une porte pour le coup. Donc, je ne sais même pas si on va terminer la journée au coup de route.
biso touti aéroport ya Njil ko récupérer Jean-Pierre Bemba bomoni nde bayambi Jean-Pierre Bemba bomoni batu ebele ya kosakana te na minute oyo cameraman na biso ede biso toza na siège ya MLC nde bomona siège wana Jean-Pierre Bemba utokota wana bozomona public ya kosakana te libanda donc oyo eza démonstration ya force ezolakisa ti lelo que Jean-Pierre Bemba azali populaire ti lelo nanu tobandi ba élection te ndeko na ngai bonjour papa tomoni esengo makasi boye pona Bemba espoir nini ozalango na Jean-Pierre Bemba en tout cas papa toza na esengo na makasi doit esengo doit na mona kutu ndenge na koloba te parce que na tondi na esengo makasi yo zwana no ka image ndenge eza donc toza na espoir que Congo ebongi c'est là allez Congo ebongi voilà Congo ebongi mais est-ce que ba que jusque là na opposition ba candidat baza nanu ebele oui bon nga nazotangela yo Moïse Katumbi Pazoya Bemba aye Vital Kamerhe azali Félix Tshisekedi azali est-ce que pona yo candidat unique à opposition akoki pe kobima en tout cas vraiment candidat unique azali candidat unique angwe kozala nani bon omoni ndenge ya yeboye en tout cas vraiment espoir agnon surtout eze pa na ye donc to lobake vote déjà yangoyo le vote déjà yangoyo nata mukie bobosani na bino Félix Tshisekedi nata mukie bobosani na bino Vital Kamerhe nata mukie bobosani nyonso wana papa nyonso wana eza liboke donc toyokana mais na liboke mama aza papa aza mwana liboso aza na minute oyo mutu tozelaki yeyo ngonga ebeti mais balobi Bemba azalaki condamné na subordination de témoins nde Bemba azalaki condamné na minute oyo Bemba akoki ko postuler te parce qu'azalaki déjà condamné nini okoloba na likambo wana Aza sous condamné te na minute à faire ezana no acquitté donc il peut postuler jusqu'à là il peut postuler non balobi likambo ya nini contre humanité nini contre humanité balongola yango mais balobi subordination de témoins infraction wana azalaki condamné normalement akoki ko se représenter te na l'élection avec l'accord de ces pays c'est là il peut postuler avec l'accord de ces pays papa ces pays eza commission électorale indépendante hein ces pays eza commission électorale indépendante na mibeko na biso ya loi électorale mutu soya azalaki condamné akoki kozala candidat te Bemba azalaki condamné pour la subordination des témoins est-ce que akoki kozala candidat moi éclaircissement va qu'il répondre Bemba est condamné te il faut que Bemba est poursuivi na affaire principale où il y a crime contre l'humanité crime de guerre et crime contre l'humanité. Deuxième affaire qui a affaire à subordination. Il faut que le barreau bien. Parce que Batobé a sa confusion. Mais affaire principale, où il y a crime contre l'humanité, crime de guerre, et Zali tombé. On sous-entend que deuxième affaire, où il y a affaire subordonnée, et c'est vraiment important cité. Les infractions, infraction est important cité. Maintenant, affaire principale, il y a des tombés. Il faut comprendre, affaire principale, il y a tombé. Bon, deuxième affaire, au moins, c'est importante. Maintenant, par rapport aux barrières et à Koleka, au Ebike, Balobi n'a droit pénal. Et Dali interdit vraiment qu'on interprète droit pénal. Vous comprenez? Cela veut dire que Bemba a Dali jusque-là légible pour nous postuler comme candidat. On sous-entend que là, on a bien, on a unité. Il y a un véritable pacificateur dans la minute. Il y a le peuple congolais a souffert. Donc, il était en opposition. En 2006, il a choisi parce qu'il y a un ordre dispersé. 2011 également. Mais 2018, en tout cas, c'est que nous demandons à l'opposition vraiment que moi, je suis vers na bango, bakabola, parce que son candidat unique pour battre l'opposition. Question Yelingai. Est-ce que pour Nayo, Sotali Boye, Bemba
soto l'équipe candidat unique ceux qui bemba koki kotikela Moïse Katumbi aza candidat unique toza la véridique toza la partisanté na kati opposition lelo toza ba leader be ba proclamer ba candidat présidentiel question na ngeza ka boye non question na ngeza boye non na lobi question na ngeza boye pona yo ndengo yebeli bemba oyebi pe Moïse Katumbi est-ce que bemba akoki kotikela Moïse Katumbi effectivement bemba oyo akoti bemba oyo ayele loyo akoti la Katumbi parce que alobaki ngo déjà que entre bango mibale entre bango mibale entre position oyo akomona a mieux placé que ye akoti la ye mais on sous-entend que bango mibale on sous-entend que ba deux leaders opposition be ba pèse magas après tozi moiti lombo ceux qui ba sali coalition bien ba soli bien entre bango mibale mo akoti la moninga to bo ba discrimination entre la vérité et le triomphe comment on a toujours ndeko na biso yo za mutu ya parti nini ngana parti ngana ça c'est ma simple congolais na c'est ma congolais comme tout le monde yo espoir ni nozomona et pas bemba espoir bon espoir c'est moi que non azama na mboka il a tous les droits civiques et politiques à quoi postuler comme tout le monde en mboka espoir que non on a parfois non assassin on a bien talinga on va justice mais pour là c'est moi que non comme moi en mboka il a tous les droits civiques et politiques. Mais est-ce que vous savez que Bemba Pe a parmi les dirigeants de Mboko? Qu'on dirige comme tel a déjà des vice-président, on a 1+4. Bemba a président, il y a Ecofin. Donc Ecofin, Moudasomba Asimbaki Marambo, il y a Mbongo Nyonso, il y a Congo. Tant que vous président, il y a Ecofin. Est-ce que a changé qui Congo? Congo? Bon, ndeko yebi ko Congo tobi que non mutunde ezaka centre nerveux centre bakamonyoso dès que président Kofin mais pouvoir de kana mokonzi jo Kabila hier quoi qui était à sa décision aux président jo Kabila ndeko pardon na katio papa est-ce que dans la caméra na biso est-ce que oyebi que Bemba a dirigé na Mboko? Oui, Bemba a dirigé na Mboko, toyebi yango très bien. Et puis il y a Zalaki vice-président na 1+4 bango basalaki. OK, toyebi yango très bien. Bemba a dirigé, si on a secteur Bemba a dirigé, pour yo changement ezalaki ezalaki. Changement ezalaki totalement. To monaki déjà to ya dollar pour ezalaki stable. Pour Bemba ezalaki azaki net mutu mobo ezalaki net ba finance tout ezalaki na maboko na. To dollar e vandaki ta o matata pour na premier ministre to Bemba. Même ata Bemba ezalaki stabilité ya to ya dollar ezalaki. Ezalaki je crois sur 86 jusqu'à la tiers bango balongwe ezalaki kaka na niveau wana. E boujaki ata mukete. To monaki biso tout kolia o sentir que no ke wenze kitoko. Chef, t'as la caméra na biso. T'as la caméra na biso. T'as la caméra na biso. Ndeko. Nalina ye banano. Oza militant. Non, émission na biso eza lingala bana mboka baeba. Oza militant ya MLC Toté. Tata. Koko mananga awa. Faut le belaye loko. Faut le belaye loko. Po awa jamais au mona mutu ya kamususu aya awa. O moninga na mande fo belé. Te naza mutu. Oh, il se respecte, oh, il y a des valeurs humaines. Papa, question na biso eza boye. Oza militant ya parti politique nini? Tata, yangwana na memiyo na ngwana pona koyebisa yo ke awa mutu akoya na mande fo belé aza mutu ya awa te ngana za mutu ya awa militant ya MLC papa. Merci. Oza militant ya MLC. Bemba abimi asali 10 ans na CPI. Pona yo 10 ans wana eko apporter quelque chose na vie politique na ye ou bien azongi kaka na rage oyo azalaka nango. Non mais mon cher, le petit acte bozo mona yango. Ça c'est déjà un changement, ce qui prouve suffisamment que non batu baza na posa na ye. O comprend ngate na lobby boyete, na lobby popularité te. Popularité ça va. Mais na tuni boye. Na ndengo yebeli homme Bemba. Hein? Ndengo yebeli Bemba. Pona yo a changé complètement to azaka kandenga zalaka. Tata, biso toza batu ya idéologie ya Bemba. Koya lelo koyebisa yo ke Bemba a changé te wana ezatina wana ezana ngote. Ngai na yebi kazalaka ka malamu, nga na yebi idéologie na ye, na yebi posa na ye, na yebi passion na ye pona mboko oyo. C'est que azaka kandenga zalaka wana a changé te. Merci beaucoup. Ndeko nanga. Tomoni opena olati étiquette vraiment il y a MLC. Hein? Il y a MLC. Oza oui, mais nazana posa tout se comprendre tout le bamakambu na loyengete. MLC oyo
boyebi te ke bino moko ta botikalaki Bemba azalaki te bopanzani bokosi ba Congolais. Vous croyez que Bemba ndenga yebo yebo changer makambo? Bon, to changer makambo pona nini? Soki papa azate ezalaka ndenga moko te na tango papa azali. Sikoyo lokola papa ye omoni ke abakizi mingi même du côté opposition, même pas la biso moko na kati ya parti. Vraiment to sebeli mingi na arrivé à papa Bemba. C'est très important. Tozo zela papa Bemba kende atika candidature na ye na présidence yango ba na Congo bazo zela. Mais est-ce que oyebi ke Bemba na logique azalai condamné oyebi yango? Oui, nayebi que le président Bemba a été condamné pour un crime contre l'humanité. Tokene Malembe. Est-ce que oyebi ke Bemba azalaki condamné? Nayebi que Bemba azalaki condamné de 18 ans. La première affaire naye azalaki condamné à 18 ans. Baye ko akité ye. Deuxième affaire et outi na naissance ya première affaire. Or, tolandi bato côté wana balobi que non, Bemba za condamné na subordination des témoins. Oh, subordination des témoins, c'est corruption. Subordination des témoins, c'est corruption. Ça va, subordination. Tokene Malembe. Subordination des témoins. Hein? Parce que Moutouana, il faut témoigner. Il faut passer quelque chose, non? Oui. Et ça, corruption, tout ça, corruption. Et ça, corruption, subordination des témoins, ça va empêcher le juge, le souci. Parce que la moussala na bango ndenge moko. Oh, non? Té, moyen mbongo té. Oh, corruption, il faut corrompu Azala, na corrupteur. Mais corrompu, on a Bemba corrompu, Azawabi. Tout le monde a été. Mais, yango wana dolobi que non, makambu wana subordination, na corruption, et ça est leur moroté. Président Bemba a donc une candidature na ye. Merci. Réponse, excusez papa. Réponse yangoyo. Ndenge toza awa papa, toza na makambu te o CPA lo baki non, biso to silisi ba université to kembi 11 ya chômage. Lokola Bemba ye a proposé candidature na ye comme président de la République. Biso ba je to ko voter ye, to ko soutenir ye. Tango azalaki na Ecofin, ba bengaki maboko makasi. Ba bengaki maboko makasi pona nini? Parce que aboyaki gaspillage ya bambongo ya peuple congolais. Alingaki soki mbongo zobima ebima pona bit. Ebo aboya kimbongo ekota na baposhi ya bato. Eloko bamona ki mabe yango wana. Mela moi mukie poto kende bien. Voilà papa na lobi boye. Soki na comprendre yo. Donc c'est que opposition et sangana lisusu te to tika kaka Bemba akende moko. Excusez papa, je vais répondre. Opposition basangana parce qu'elle intervient on a poto alobaki nini. Ata yete, ata motombo susu o ko remplir ba critères, mais biso tout bana ya Congo, tous à la devant un candidat qui est responsable, un véritable Congolais. O atangi ba étude na normal, o yebi pasi ya Congo. C'est ça le problème mon frère. Merci beaucoup. Ngana zolinga to solola Malembe. Petit à petit. Bandeko Bolanda, ambiance eza total, hein, bo comprendre kaka ke. Et c'est ngweza na mitema batu makasi, mutuna mutaza agité na ndenge na yeme, tozo solola bien. Ndeko na ngai. Nous sommes nous sommes émotionnés. Voilà. Merci. Totikali na une semaine. Une semaine pour batu ba déposer ba candidature. Ndenge yo ngana zo na lobité o pesanga réponse ya dans l'ensemble. Pesanga réponse o eutika epa na yo na penser na yo. Pona yo Moïse Gatumbi, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Bemba, nani atikela muninga? Eza question moko malamu. Bato nyonso yauti kotanga wana. Bayebi ke na biso nyonso nde tozalaki boye. Soki ezalaka na absence ya Bemba, entre bango moko alingaki apostiller. Mais lokola Bemba aye, je vous assure, bango tout ba ko soutenir Bemba et puis biso tout bana Congo tozana sima ya Bemba. C'est lui l'unificateur et le pacificateur. Merci beaucoup. Merci. Tozo sukisa na mutu na biso ndeko na biso ya MLC. Ndeko. Namoni pe batu moko bazozonga ba oyo balongwaki na bango na MLC. Raison o balongwelaki yo peut-être koye bangana yebite. Pona yo koloba nini na bandeko bazozonga moko na MLC. Bon, pona ba o bazozonga moko so moni mutakendaki azozonga seke azolukeloko moko. Oh toza mayele na batu wana. Tolingi bango lisusu te. Omona yeke na 2006 omona ba cadre o ba uta na MLC. Omona ki niveau na bango. Yango moni ba yibi bango na mbongo.
MLC ko fabriquer sous ba cadre o ba leki ba cadre wana ba o ba zongi ba kozana na C tozana ba cadre o ba leki lisusu ba cadre wana pona place o lobaki pona candidature biso to na problème te muto ba kocha oyo front commun opposition ko sala so la sangi président Bemba selon ma compétence na yeto ko soutenir so ba bio te président Bemba te Moïse Katumbi pona biso problème na biso za nini alternance so la sangi changement muto nyoto tu ba kocha pour biso to soutenir ye to ko soutenir wana bozotala général Kasongo azo matana la police sécurité ezalaki nango total donc tozokende malembe na suka ya lisolo na biso tobenga yango mingi lisolo po esalaka biso mwa bien ndeko seko msimaka mozali nango na posa koloba neti osilisaki te pusana nanu boye nayoka mpena makambo oyo ozali nango na posa koloba nini oyo olinga koyebisa peuple congolais oyo ezolanda otala kamera na biso oyo olobelaki bango te bon na nyonso esalamaki lelo penza toza na posa ya candidat moko oyo biso nyonso tokosala nini tokosoutenir po tokoka kolonga élection oyo Félix Tshisekedi tata Jean-Pierre Bemba asiaye naza militant ya MLC naza militant ya omoni lokola toza na corps du Christ lelo oyo biso to na posa corps du Christ ba présenter biso mutu moko nde Christ oyo biso toko ko soutenir po to kweiza candidat ya majorité. Merci beaucoup ndeko na ngai tokomi vraiment na suka ya Wilson Ngambote sikozali Zowen Kiambi na pesi mbote frère Richard Madeka na Canada na pesi mbote merci na ba militant nyonso ya MLC merci na peuple congolais oyo epesi biso chance ya okota na bandako na bango merci na robosa na te na sima caméra DJ Bondi merci beaucoup.